Voilà, mesdames et messieurs, bienvenue à votre programme. Donc nous sommes là pour faire l'évaluation d'un groupe culturel, un groupe théâtral qu'on appelle Parcours 5 sur 5, un groupe qui est en train de grandir, dirigé de main de maître par son géniteur, Mal à l'aise Elias. C'est lui notre invité de cette semaine. Nous allons faire l'évaluation de son groupe et surtout de la série Ligablo Public qui venait de prendre fin il y a quelques jours. Merci à toutes et à tous. Merci pour votre fidélité à ce groupe Parcours 5 sur 5. Nous sommes quelque part ici. Nous sommes dans la ville de Kinshasa justement, sur la grande avenue Kabambar, à la boutique d'habillement ou à la maison d'habillement Jefat Boutique avec Madame Gisèle Fataki. C'est l'endroit où nous sommes en train d'enregistrer cette émission évaluation de l'artiste comédien Mal à l'aise. Directement, je vais dire bonjour, bonne année à Mal à l'aise. Bonjour et merci pareillement, Laurent Fabrice de la presse. Bon isoto. Tout le monde a moi calé. Vraiment calé trop. Comment aller sous ça le plaisir à trop vraiment. Surtout année 2022 depuis Bandi, tout le monde a été 2021 aussi moins, mais je suis très content de te voir en forme Marambutu et ça bien. Nzamba zo sunga, talaka sanzambe mubulu. Nzambe atika kabaye baete. Donc musala petit à petit, nzambe azo sala toza ko avancer. Très bien. Mal à l'aise pour la Batou Bazo, Nabi qui Bazo Talao déjà, Batalaro déjà, Sobabio s'est présenté par Batou. Mal à l'aise à Nani. Ouais, simple Moussal Nabango, simple artiste et comédien, président du groupe théâtral et parcours 5 sur 5, au écrit à Mabongo depuis le 14 avril 2009, Tozalakana Bango, Topé Saka toujours bilingue, mouvement Nabango Zaliwana malgré les hauts et les bas. Je crois tozalaka toujours wana bafan batalaka toujours musalo topé saka bango soki tosalaka mabe topé tosalaka malamu bango toujours ba jijaka biso ba pesa toujours ba apport na bango ba contribution ba suggestion tozalaka toujours wana pona kosa bango plaisir. Au bandi théâtre quand Moi kala Laurent. En tout cas les lots token d'à peu près 19 ans. Hein? Ouais. Token 19 ans. Zambiaka. Il n'y a pas match. Maintenant, nous bimi à makasi terre en 19 ans, Mal à l'aise, tout le bapé vérité. Bon, Kobima makasi, c'est trop dire. Oh, il y a les sous-périodes à Wengete. Il y a les sous-périodes à Wengete, top période à papa ou mbato et bandé au sale ma kamwese changea et comment on ndenge nango. Donc avec 10 personnes kakano batala kabiso, 20 personnes kako batala kabiso, baza fidèle na makambo to salaka. Tozo mon apeka ka ça va. On a biso ça va déjà. Bon. Parcours 5 sur 5. Les groupes de lobby depuis année nini? Depuis le 14 avril 2009. 2009. Le lot a combien d'années d'existence? 13 ans. 12 ans vers 13 ans. Vers 13 ans. Alors, les lots, tout ça pour une évaluation. Il y a Serré au Tugoleka, Ligablo biblique. Obligé combat on va réseau c'est qui ça? Non, bon, Ligablo biblique en tout cas. Oyo batu tout batala qui ba sepeli makasi batu balobi il fallait kaka bosala musala no bosali po batu ba mona. Bien que ce n'est pas facile pour peuple nabiso surtout peuple africain précisément en particulier peuple congolais ba comprendre que il y a quelque chose hein. Ozali vraiment koleka na kati ya ba serviteur de Dieu na biso et belé baké na biloko ezangatina et belé baké na biloko ezangatina et il fallait vraiment nous en tant que ba éducateur ya masse tozwa moi temps ya kobwaka moi coup d'œil na côté wana ezaki vraiment important. Inspiration juste ya intitulé wana ya série Ligablo biblique. Idée wana utaki wapi? Ligablo biblique ya kibo tangu tokendaka ba prai biso tu tokenda ba prai toza komona makambo ezoleka actuellement na l'église. Je te dis Laurent Fabrice, ce n'est pas facile. OK, vraiment église otali bêtise sur bêtise, donc sur peut-être 10 églises 2 3 oyo ekoki kozala vraiment na ba norme oyo église ezalaki nango na batango toyebaki.
mais o mususu etikali en tout cas soki okei mais ozo sentir elongwe makambo etali bonzambe eza vraiment cop. Donc bantoma groupe moko boya bantoma basi bakomisi vraiment église neti boutique na bango neti digablo na bango ndenge tozoloba wana bakomisa ngo vraiment cop na bango vraiment ya cop de digablo biblique na bango. Donc soki akei pray pour lui azotala ke l'art azotala kaka l'art mais ndenge ezalaki vraiment bate ya biso sali bate ya biso ndenge nini tokomona bokonzi ya nzambe boye na boye mate ya wana ezalaka lisusu te. Ils sont seulement tout autour ya maematali mbongo. Ba pasteur bazo présenter ba veste, ba pasteur bazo tambola na ba cortège, ba pasteur po kutana na bango il faut des audiences, au remplir audience, au futi mbongo po kutana na serviteur de Dieu. Bato oyo selon ngai na ebite soki bongo nde na Bible ezali ke biso to ebike musali ya Nzambe azali muto azali na mutu nyonso il faut amona ye mutu nyonso oyo aza na besoin komona serviteur de Dieu il faut amona ye papa pambolier ainsi de suite. Mais depuis ba pasteur yango bazwa ba 2000 3000 personnes na ba église na bango ozo remarquer que bazali sous na temps koyeba bandimité bazaka lisusu na temps mundimi akufeli akoki kobeta tour nini peut-être soki aza ministre général ou quoi je ne sais pas akoki koya mais et pas ya ba frère simple o bazaka na bango na l'église vraiment difficile. Donc yozo mona makambu vraiment ezotambola lisusu te ndenge bandaki kozala comme lingomba ya Nzambe. Très bien, merci beaucoup. Alors, nous tu expliquer c'est le contenu de cette pièce Ligablo biblique na kati et ça je crois là 11 épisodes hein? Ouais 11 épisodes. Alors, yangonde eloko bolobeli na kati ya Ligablo biblique. Ouais. Donc na kati ya Ligablo biblique to se focalisaki mingi na ko dénoncer makambo ezo salema na niveau ya ba église. Et puis to martelaki lisusu moi un peu non seulement côté ya bantoma mais aussi côté ya biso ba fidèle. Biso pe to komi na ba abi moi makasi bo ba abi yango ka ndenge tolobaka eza lisusu kaka koze na ba père tant ba père bizaleli eza bien te ya ba serviteur de Dieu baza côté ya bana na Nzambe na lolenge elongo banite ozo sentir kaka ke bana na Nzambe baza ko se livrer na ba pratique eza normal telelo ba fidèle ba koma na des systèmes ya ba déshabillement c'est-à-dire habillement mususu alataka na palais na habillement ya église. Mo pe ata l'église yango pozo mona ba pasula ba mini ba nini na pire esprit pe boy na bantoma oya ba yanke ntoma lobi Nzambe atalaka forme te atalaka kaka mutema. Or quand même mutu oyo il faut assister au pour l'ande na église na il faut à l'exemplaire. Il y a aussi d'autres fidèles na quartier toyebi bizaleli ezalaka très mabe bon jare ya frère wana topé ya sœur wana modèle nini un jour mais okoyoka kambaka jeunesse maman na kambaka ba maman papa na kambaka ba papa na jara ba comportement waza nango na cité jour nini wa ko intéresser ngana kende pe komona côté asambelaka. Merci beaucoup, mal à l'aise. Alors en 11 épisodes qui sont les acteurs? Banani ba jouer pour toute leur émission yo moi extrait illustration il y a pièce ndenge et ça la bien. Est-ce que groupe parcours 5 sur 5 cas va travailler ou bien au super renfort ma featuring ya artiste mususu ya ba groupe théâtral mususu? Bon, kilelo ezako obligé hein. Kilelo ezako obligé bien que to travailler yango groupe théâtral et parcours 5 sur 5 ndé présenta qui pièce mais et empêcha quitter to benga pe ba collègue na biso ya ba groupe mususu bayaki kotia biso poa. En tout cas en passant à saluer grand frère nanga Lumumba président Lumumba et Sikazali kulutu nangai Junior Lukamba Larisse Zodo doit être tout artiste côté azalaki en tout cas balaki parmi batu bayaki kotia ngai poa ba kombo ekoya na ko baxela okaka. Très bien. Merci beaucoup pour travail, l'équipe bien. Mais quel était les moments forts, mal à l'aise, en tant que chef du groupe? Quel était les moments forts dans l'épisode d'Union? So parti ni penza, au monnaie, awa, n'engena touchango, tant que pasteur baro silika, ba fidèle baro silika, ou bien ma bemo ekoye la yo baro télémission dans zela, ndeni ni ote ka secret, ya ba pasteur ou bien ya ba église ou bien ba fidèle mususu. Et ça déjà ba moment fort en tout cas ezalaki presque partout parce que comme on a oyo lelo ezoleka na kati ya ba église
papa toyebi yango na ebite so na église na bino bokokisi 5 bitunga mabonza te liboso. C'est au moins 5. Eza liboso. Ton problème c'est l'argent. Non, non. Non seulement l'argent, 5 bitunga, mais la délivrance, c'est ça actuellement dans l'église. Pas moyen. Ozo sentir une toma zo dindi savuma kabakata ya mama na kati ya cantine azako sokolae. Azako pakolae mafuta. Ce sont déjà la délivrance, c'est ça les makate. La délivrance, c'est comme senga pasteur azako ebisa bato ya Eli. Ndenge Élysée, andimaki, basalaki nzoto na nzoto, bangope bakosala. Donc, on fait des histoires. O ezali lisusu na avantage ya bana nzambe te. O ezali lisusu na avantage ya bana nzambe te. Donc ba moment ezalaki vraiment ya makasi kuna. Donc ba délivrance, ba makambo etali lar, comment ba pasteur ba komi côté ya kabozwi na bango tina ba cher, comment ba pasteur ba assistaka. Tala ba oyo ba interprétaka bango. Leur interprète ya ba pasteur wa minene. Vi na bango bazanango. Bon, phénomène est actuellement ba pasteur et comme soki pasteur a koufi to ebi église eza hiérarchie mobimba et ça le makalisu c'était au pasteur adjoint amata comme pasteur ou bien non X factor c'est l'enfant ou la femme oyo aza ko remplacer directement musal nan soki nzambe mutapone bon eza problème te mais ce qui est grave to comme mona kaka nzambe akomi kopona ka bana na bango yende a consacré bao baza ba pasteur na kati église. Il y a des fois même na église mususu o wana koma kina nu pasteur te azaki kaka na fonction na nu moko boye directement ba komisie pasteur donc ba copter ya ko copter akoma ki atana nu te ba bendi akomi pasteur. Alors Malalès, au travers cette série Ligablo biblique et l'oronini vraiment quelles sont les leçons à tirer? Parce que c'est bien de critiquer. C'est bien ya rozamabe ya ba pasteur ya l'église ya ba fidèle kocha yango na pièce à théâtre za mabete. Mais la leçon à tirer c'est quoi? Na conclusion na yo nini elobama ki leçon nini faire transmettre na ba téléspectateurs balandaki ba épisode nyonso ya Ligablo biblique avec les groupes parcours 5 sur 5 ya Yomoko Elias Malalès. Leçon à tirer za que ndenge tozo Bible yango moko ezolobake mutu nyonso azana ba faiblesse naie. C'est-à-dire quoi? To remplacer ba serviteur de Dieu na ba serviteur de Dieu na place en Nzambe. Parce que après tout ba église wana dépendaka na Nzambe. Il paraît que e dépendaka na Nzambe. Contrairement na otozo mona lelo, ezo dépendre lisusu na Nzambe te comme dépendre na batu. Soki mutu atie photo ya ntoma na bango na kati ya mutu kezo djembela boye pour lui. Akanisi ke photo wana ekoki ko échapper na accident ou bien c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Avant ko bimana nzambe pema na ndaku pema fukama senga nzambe na bimi na tambola nayo na zonga nayo nzambe pe akosala nini akopambola yo. Mais contrairement na otozo mona lelo de ba pasteur baza très bien adoré plus que kombo ya Jésus-Christ plus que kombo ya nzambe. Là c'est compliqué. Yango tozo senga na peuple de Dieu. Tozo senga na peuple de Dieu. Toza batu. Il faut toyeba kosala discernement. Ba pratique mususu ozo salema na kati ya église actuellement. Biso tozali ko favoriser ba erreur mususu. Biso toza ko participer na ba bêtise ozo salema. Il faut juste kotala. Est-ce que réellement pasteur e fois longola ngai mwasi ya libala, mwana ya batu, boye na boye bilamba po apakola ngai mafuta na nzoto na ngai ya bomama po na délivrance. Carrément comment na ke non. Est-ce que réellement soki na sombi kabambi na bracelet na tie na liboko na lala kanango na la muka kanango réellement nzambe azali? Est-ce que réellement il faut mouchoir moko djembela kanandako? Est-ce que réellement il faut pas pesa nga poudre moko boye pa pasteur na tia kango na elongi? Est-ce que réellement pasteur e fazala na 10 personnes oyo baza 1000 batelema? Ce qui est comme à côté à 10, on peut citer fois à côté les missa. Ok frère, tu n'as $10, on peut citer. Il faut déjà côté là non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que baoyo bazana ngote, ba comment qu'on se sentir un peu gêné. Baromo qui m'appelle ba église, ba prière peu moyen bon ala mbongo te, le moyen qui de culte zate et pourtant OK te raté ma pambole. Pourquoi?
parce que aux anambongote or on peut ça mabonza à ce que je sache et ça pensa obligation c'est la volonté l'amour que tu peux avoir avec ton Dieu. Et puis ndeko Laurent Fabrice mapamboli oti kolobana mapamboli soki pasteur a telemisi 10 personnes il faut pas payer ça $2000. Je te dis là on sentir prière aussi ezali concentré hein? Soki azo bénir mutozo yo kavuma za ko bénir na ba parole ya kitoko mais soki ekomi côté ya bato ya ba $10 atie kabo nzambe amona bino nzambe amona bino mais c'est grave ozota la modèle baza est-ce que bato balandi yo nayebi ke olekaka na ba chaîne ebele groupe Parcours 5/5 elekaka na ba chaîne ebele à télévision est-ce que feedback ezali c'est-à-dire les gens ont accepté bapel boza ko kozwa baza ko encourager yo na musalo zo sala surtout na série oyo tu aussi la ligablo biblique. Non, feedback ezaki ya kindoki. Ezaki ya kindoki. Batu ba encourager. Il y en a quelques batu vraiment baza kozwa courage balobi non non. Papa loba. Ngai kutwa elekela ngabo elekela nazotu na mama tangu biloko ane elekela kabino. Otika rate kwani. Bozala kandenge nini? Et puis pona nini bokendaka kofunda bango na l'état te. Il faut kofunda ka bango ce sont des humains. Oh, ne touche pas ouais de Dieu. Quelqu'un a zali ouais à cause d'un comportement bah ouais. Oh, il y a un comportement zali inhumain a zali sous ouais de Dieu te. A comme ouais à mokili. Donc tozwa ki ba coup de fil ba menace ezanga kate. On a eu des menaces comme d'habitude. Na balabala ainsi de suite yo bois que la kaba pasteur omi mona kanani tomi moni banane. Musala na biso topona peut-être ba eba ka objectif na ngote. Tozali ba yekolisi lokola kaka ba enseignant tozali ba éducateur ya masse donc soki bango bazali ko comprendre biso te bazo sepela kaka ndenge tosala ka ba musique baza ko ebisa bango chaque yo musique na bino et comme kaka basi na mibali boye na boye mais biso quand même toza ko toucher moi ba sujet mususu ezali ko talisa makambo etali société na biso. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je vous rappelle que nous sommes en train de faire l'évaluation du groupe Parcours 5/5. Il y a Yemoko, le président, mal à l'aise Elias, Oazali Génétaire, il y a groupe Oyo, toujours ça l'évaluation. Toujours le banine, les cas qui na série na bango et aussi la ligablo biblique. Série Mora Kitoko, je crois que les gens ont apprécié. Les acteurs ont pu jouer dans la pièce. Moi, quelques échantillons d'Ambo Bazala, Toko, ça peut Moko, pour appeler sa point de vue. Mais je vous rappelle que nous sommes ici à Kinshasa, sur la grande avenue Kabambar, au staff ou à la maison d'habillement Jefat Boutique. Jefat Boutique avec Madame Gisèle Fatak, une belle femme toute blanche. C'est elle qui nous donne cet espace pour nous enregistrer l'émission Oyonenge Tozako Sala. Moi, si à Pembe. À Pembe. Tout le monde peut cadrer à la maison d'habillement qui toko, Soroza touché. Il y a un Kabambar, non loin, il y a l'école Kabambar, au moins la maison Jefat Boutique avec Madame Gisèle Fataki, au reçoit basket, catch, body, singlé, bilamba nyonso za ngo besoin même ya bana basi ba veste ya qualité. Ba veste ya qualité boye ba kozwango. En tout cas, basaki ya badam, na on a la qualité vraiment ezali. Donc ici il n'y a pas match. Très bien. Merci beaucoup. Alors, Nazaki a besoin, il faut te lever la question d'actualité par rapport à théâtre congolais, tu réfléchis au Pémouké. Mais Nazaki a besoin de même les quelques acteurs au bazar, un point de vue na bango par rapport à l'évaluation Oyo et puis par rapport à la série Oyo ligablo biblique et outi koleka Oyo ndenge lobi batu nyonso ba apprécier yango. Sozana Ndeko Mondongo, il est l'un des acteurs au pays à travailler dans la série. Chef à répétition Nabiso. Voilà. Mondongo, boni. Ah. Papa Kitoko wapi. Collègue na Kitoko. Na mona moi kala na découvert qu'on a talent non, biso pena talent ko to talent de noko nanga. Donc boulot pena talent na obenga noko. Dans la parcours CR5 to ende ko zaba oyo nzamba tshalo ko la ba talent wana. On a parcours tous les canons. Donc c'est ça. Très bien. Alors, tout ça l'évaluation, il y a les gablo bibliques. Yo joué un rôle ni. Ouais, na joué qui papa ya bana oyo, ya basi, o basagi pasi donc bazone di marocain na l'église moko boye. Oyo monte o le gablo biblique wana. Donc bana wana ndi bando sambe ba ele ko na kata li gablo
donc bazali ko ba sardine monde ligablo bateka ba sardine bilo moya tina te donc bon pe na kati ya l'histoire oyo bana na nga moko bake ko kota na ba poto ya ba bêtise ya un pasteur soi-disant yo ba ndoko encourager bango non nga za papa moko boye nazaki na rôle na nga na ko permettre ba bêtise te surtout bato oyo bazo soutenir pe ko soutenir gouvernement pe ko telemela ba anti valeur wana donc nazaki wana pona ko combattre ba bêtise wana. OK. Alors pièce l'équipe bien batu ba sepe na ndongo jouer batu pe ba bengaka yo na pièce sur le Ligablo biblique. Bon éducation ya rapport ya ni na yo quoi ya rôle na. Bon éducation ya groupe na biso na rôle bateke na joagi bien. Biso na parcours tozala penda mbangu te mais to rendre vitesse. Donc ezandi la vitesse na mbangu lo moko te mbangu okoki mbangu mo comité. Mais ça, monsieur qui m'a mais bilo monsieur va bien à vitesse, c'est-à-dire yo ko longwa na 7h au komi 10h. Mais vitesse à longwe 5h komi beka 5h. Donc biso to bata bon. Donc na makambo yo ngala olobate. Public etalaki, ils appellent na bato ba pression ki biso pour d'attendre on a mon ndongo don na eloko mukeme. Pilipili belé donc tala place aux olia tala place aux kotisa. OK, donc c'est ça donc public nde yebi pe mona ki musalo to salaki to salaka toujours pour na bango. Donc c'est ça. Très bien, on vous assure que les sons bo pesi na sérieux bato ba captain. Eh papa. Eza ko tukanga leçon te to inaminde. Po so lo bika leçon. Moni leçon la lokola to tanga ka ovandi ke sekete na simael oyebelo kwa malamu. Même Yesu. Tanga bando bana makama malamu ba falisayo. Bango batombo kaka. Donc li solo ezaka leçon te mais ande to tubinde pende loko mona mutema po biso to ba congolais musala na biso ba artiste loko la définition na biso musala ko incarner loko moko ko imiter ngo pona ko éduquer masse to ko permettre te to tala ka mboka na biso tant que toi ba artiste to mona ka mutavandi do papa mutavandi na parler nzambe kuto ayeba ke sou bien te bon alali le kala muki boye na komi pasteur abeta boru wana na cop de babandi pena ki pasteur pena zu bena mai na emoka stoki na pompe na ye azongo kutu te ke za na pompe na ye nzambe na ngai ebina père na okande passe na ba ndeko oyo surtout bana basi ezo sala passe ozo mona muto osambela mona ba signe oyo ezo lakisa ke likambo eza bien te likambo eza bonganga mais mona mwasi fidèle dadi na ngai do pasteur nanga donc ce sont des bêtises. Merci beaucoup Mondongo. Toko se séparer na yo poto za ndeko mususu soko pesa taba mbote ou bien numéro de téléphone pour la fanatique na ope balandio na parcours 5 sur 5 na série oyo Ligablo biblique. Ouais on est kozanga te. Ndé kaka frère wana imana le moloto lo baka musique. Donc bambote kozanga te. Na pesi na mbote belé, na pesi na merci liboso na Yesu Masia. Wasali biso ngolu toza na émission na po yo émission na l'équipe émission ba te belé hein so mutaleki na émission na fa komisa nzambe po akotala mananko po eze émission yo donc bat bayaka zo kima makamne fa ta l'émission na donc merci na nuna nzamba sali ngolu to leka na émission na yo merci na baboti nanga hein o papa salaki makasa aloka Iniesta pesi passe na Messi pour Messi ke l'hôpital atindi que ça facilité pour na botama batloka ba biso be po botama c'est pas facile. Maman n'a vraiment Philomène Nzamba Pambolo Isako. Maman n'a Mika Bola, la Sozali na Belgique. Père n'a Bonga. Na maman Christine Bonga. Bandeko Touba Isaac ba taxis. Na Pesimboti na Komanda Kovo. Bateau pena bazo simba makometali. Ba roulage ya bo pikiliki. Et donc bango tout kanyama donc yem to kangi masolo. Bateau na biso nyonso to na ba roulage na biso. Bakito kwa troba mbote belé. Merci. Toi selon la pièce roya. Vraiment na pièce roya ndeza sous makambo. Merci. Na eza makambo po to uti na ba pasta. Eh nzambe nanga. Voilà. Non, non lobate, olobi belero tout la président. Nazo loba surtout pona bato yo ba landa biso. Na ebité bato misu ba comprendre te. Parcours 5 sur 5 eza groupe ya nzaka te. Donc misu ba bimi ba kombo na mongezo yeba na eza bato bando nguluma. Parcours ezalaka déjà. Ti le lozo mona président zo betanalité ya kanda aza kutana ba démarche zo kende ba mboka na tanga kombote. Donc ba nyonso ba otala biso boya soko lingo ya partenaire yaka
oza na posa ba sport na yo yaka oza pe na posa adhérer donc itango yango po film sikoyo qui ça s'est bougé. Merci beaucoup Mondongo d'avoir participé également. Merci to libéré. Voilà, mesdames et messieurs, après l'acteur Mondongo, on va prendre un autre acteur, n'est-ce pas? Mal à l'aise. Jacques en tout cas on a soda na biso mouvement aza parmi bato incarna ki ba rôle ya makasi na kati ya film oyo. Il est là, Azaki victime à Bamakambo et Salemaki, à Koebisa, Très bien. Merci beaucoup. Jacques, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Merci vraiment. Ok. Yo allez acteur dans le groupe Parcours 5 sur 5. Tout ça l'évaluation. Il y a pièce autour aussi la Ligablo biblique. Rôle nini oyo joaki. Merci beaucoup pour la parole et surtout Ligablo biblique wana ndozomo nango ezabna mambibele na kati sauf que rôle nga na joaki eza nazaki mwana ya mama Iyinga pe asona mauti pe okufatiki biso tozalaki naye nazaki patron moko boye na famille na mama na ye et puis na komena ajo faki na bala mama na koyeba na ye na bolingwa lingenga tellement asepelaki to nalinga moso ya yebi malamu nde na kozwa mwasi nanga tozali na ye biloko après ba complication la famille na bango moko kuna ndi mwasi banda obota te lokola ba pasteur na biso ka ya lokuta ba prophète ya lokuta ba otika biso te nde balanda biso tina coin na biso Olé ça la profession est normal, logique. Ayemba moko loko ina convier abandi mba moko ale mama binondoki. Et puis après si de to bengana qui effectivement ils allaient payer ndoki te. Nzoka ndeza ki noko na bangonde mbongo libala tongo bazwa ki ba pesa ki était noko ba mwasi ndaka ngai mabota donc ça ba moko ba kawo atananga mona joueur esalenga pe sou bien te po za mingi na ba famille yango biso tellement toza ba éducateur ka ya masse to lingaka to sala ngo po bango pe bazwa mayele surtout to lobite que tous les prophètes sont baza mabe hein to lobite que baza mabe to lobinde za na moko bazo saba makambo yo ba oyo bazo sala ke ba famille ba to yando kabwana pona lokoso ya mbongo et puis biso ba o tozo yamba ba prophète ningwana to zape moi mayele. Ce n'est pas dit que mutu moi kaka ondo qu'il faut bengana ye tout ça sinon te ba ya okuta na makambo ngana kuta nango yango to pesi bango conseil surtout basala ngote après bo succès bien maman zonga na ndako non akenda déjà kufi et puis akenda ya ola la libanda age akenda de mukolo on a là pasteur wana te soki prophète wa akimati na ngakutu na oluke ata kutu to tsena na ndenga pembeni to longola caméra na oluke kaka donc pour vie mabe sali wana donc et puis sali suna souci makasi maman ngoto bando jouer ne akufi pe ya solo donc sali pe na passe makasi très bien maman adai obo bengana kinde yem takufi oui yé pas kufaki ya solo ça c'est spirituel hein bon ezaka côté ya bato hein ezaka côté ya bato o ya liwane na préféré mal à l'aise botia surtout partir botia photo ya maman wana ba mona quand même pour dans une idée ouais donc eza wana liwana est normal eza wana maman nzambe na ye mais na part na biso ya conseil na part na biso conseil nde to kosenga na bato surtout ata ba ko meka bona makambo ya boye baza moi mayele po ba makambo ekomela bango très bien. Alors bato bandimi yo apprécier feedback ezala côté na yo ozui bapel bato basepeli na obo sali bon ko sepela kaka te bato musu pe babengi pona ko décourager biso na musala tozo sala bato musu balinga misala biloko malamu te musu pe babengi pona ko décourager ya ko féliciter surtout baza ebele donc ça nga bien surtout ko zala pena président mal à l'aise surtout sandezo sa sou bien baza pena ba féliciter biso donc yango lokwa to prometteur bango pièce pe asika to sala to lukaka to sala ya bien yo pose un rôle
Oh, mais pourquoi pas? Mais posez-moi au soda. Soda soit azate c'est guerre donc merci beaucoup na sepeli. Alors pour na reçu qui ça moi bambote la batutu bazo soutenir yo par rapport ya musalo zo sala na groupe parcours 5 sur 5 ya mal à l'aise. Bon bato soutenir nga vraiment son na salité na mengra na repesa mbote makasi na Mazizel Fataki habillement yene mto sa ba couleur ya la tsanga selon lumière du jour. Maman Zizel Fataki na bo santé phare ya Kapinga toke kuna nisha bangala wamna bato kati wala to bo santé ezana ba wanga mo motema Guilin Choko baza tellement ébélé surtout bito loba président ya okomao mais sans oublier mutumo azapena muto makasi wana ba bien que général Dodo Chimiama na IPH. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci vraiment. Merci. Voilà, on continue votre émission, évaluation du groupe Parcours 5 sur 5 avec les présidents mal à l'aise. Tu as déjà, acteur Mibale ou participé brillamment dans la série le Caligablo biblique. Mais je rappelle que Tozali na Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, la grande avenue Kabambar, na boutique d'habillement Jefat boutique et ça y a madame Gisèle Fataki ou azali partenaire il y a groupe parcours 5 sur 5 tous allez payer en plateau ça fait plaisir à l'ouvrement quelque chose mbote maman bonne année maman Gisèle bonne année papa mbote na opé qui m'est allé na ngolu na nzambe. Très bien. Alors, Lilo Barolo Bezali pour un groupe parcours 5 sur 5, tu qui est partenaire à Olat Sarabango, Marambe Bele Zalia. Si, Lilo Barolo Bezali. En tout cas, il y a du sérieux. Ce monde est au côté Makambo, je sais que en tout cas, il y a à manger et à boire. Ngai dans un moko ba partenaire et à que j'ai de moyens sur avec le paix que Dieu me donne, na loba été. Na koti ka bango te na mona sérieux vraiment za na musala to yoko tchape liboro na kata pat ensemble le mouvement kende liboso. Ça se passe bien? Très bien par la grâce de Dieu, malembe molo. Très bien. Alors, j'ai Fat boutique, Gisèle Fataki c'est ton nom. Boutique, ouais dans le groupe parcours 5 sur 5 na nini parce que j'ai la Monique babima na bango tout c'est toi. Si. Na yeda bango na ba tournage ba émission ndenge to salila yo boye na bilamba pe omoni tozo sunga muke parce que j'ai une boutique d'habillement tant nga moko pe dans un kata groupe faut que tu appelles liboko na musala yo zo sala mutu na mutami mailoko na zo sala musala pour na musala kende pe liboso ndenga na tia bilamba na tia esika na ngai et tout ça naza awa toza sur Kabambar Kasavubu non loin à lycée donc naza sur sans courroux na katikati wana soko komi wana voko ma lycée otala kaka na ngambo boye na tia pancarte monene wana ba koma Jefat boutique. Merci beaucoup na lobiso mingité soki moi ba dédicace ezali ba mbote c'est le mot papa. En tout cas nangaki na lancé appel moko na ba maman responsable de jeunes filles responsables au bazan aposa musala o batu ba banaliza kango o eza musala moko ya neti batu batanga te neti ba passe neti lo mo ya passe ton kaka quand tu n'as rien à faire ndoko okota masolo. Je vous rassure les mamans, les dames en tout cas eza musala pamba te ngamo na zana kati na moni yango nazo lancer appel o nyon soit fandi à se sentir dans kata parce que c'est loko folinga au sentir vraiment conviction wana toza na recrutement tozo izwa batu adresse ezali président opé sa numéro à téléphone awa peza moko ba adresse oui apeza moko ba adresse okoko yo mona nga moko en tout cas na koyamba yo tebinde to continuer bilambe ezaka raté pour na mouvement bilambe eza pour na batu nyonso naza na bilamba bana ba papa donc c'est pour tout le monde un peu de tout ozawa libanda pe toza na biloko akolia en tout cas nyonso ezali ozolo ba bien boy. Moi ma dédicace moi ma bonne année moi ma mbote ça biso bien. Si nazo pesa bonne année na ngai na couple Mongo et Mongo Luambo na maman Élysée Luambo Élysée Mukunji Luambo ba mbote na bino na pesi mbote na ngai na maman Tété moka maman Tété na Dubaï mbote na ebele mbote na groupe na biso mobimba
babona ne na batu nyonso na batu balandaka biso basepeli na pièce uti koleka na bao baza sous impatient bazela sous biloko tozolamba babona ne na bino baona bosani boteninga rigueur te bona ne na ba client na nga nyonso bino nyonso bozo sunganga parce que boza tellement belé liste za mulnene babona ne na bino nyonso tout nzamba bomba biso merci beaucoup. Merci beaucoup, mal à l'aise. Et ça bien que vous avez un partenaire à Boya. Nzamba zo sala to ebisa ki azo sala papa zo zo qualité à veste ezao allez azo zo qualité à veste qualité à soulier ezao donc eza facilité. Alors maman je fat poto kabana ko bosala mutu moko te en tout cas na pesi bonne année na nga na Silva Décor so ba lo ba décoration la Kinshasa to mo na Sylvie Mwadi ouais azala beau marché wana. Et c'est un trop bonne année na yo na papa na équipe no mobimba. Voilà, merci beaucoup. Alors mal à l'aise na moni ba acteur nyonso za ba bons acteurs hein. Ouais, to bunda raka. Photo za la rana ya bien. 20 negaka. Pomboka yo. Kulutu ya Noël ngama makanda en tout cas félicitations à trop. Viana na respecta ke mingi po na oyo asaleli biso na mboka. En tout cas, wenge mobimba, wenge d'ensemble 4x4 ti lelo tozoya, wenge continuer ka kopesa biso bilingue quoi. Donc ya Noël, merci à toi. Très bien. Alors, série Nini Ligabo Biblique et Sili, prochaine étape les années. Ouais, tozo préparé déjà film à Sika. Je crois que l'état est sungabiso, hein, est sungabiso. Ou les kezala kalisusu. Tozala menacer na bato toza ko dénoncer bango l'état lisusu ya kotia lisusu biso maboko c'est comme si baza ko appuyer bandeko bali ko sala moi ba bêtise yango moi mingi mais je crois qu'avec l'avènement ya état de droit to kozala inquiéter te pièce za ko ya lisusu ezeka bola bitumba tangu na lobby l'état est protégé biso moi mingi wana ko yindi sesusu tangu to lo l'état protégé biso mingi pour pas na biso genre na biso ezali kaka ba fait social to monaki kulutu karma pa babwila ki ya tangu asalaki mama emo komi nzembo e komi vie moi nini moi ntiba eko boma moto bande kona biso ba comment on les appelle un père tout le monde avait vu tangu ekomaki nini to sala kité donc bisope pièce ezoya après ya ba pasteur après kozwa menace ya ba pasteur et ainsi de suite ba mususu ezoya bozela kala mingi te boko sepela. Très bien. Alors ozo lancer recrutement ou bien bosuki kande bosawana? Non toza toujours ko continuer ko benga ba o nyonso ba sepela kana ko sala théâtre eza musala ya ba voyou te comme ba bande ko ebisa biso kala art en général donc musique théâtre ezali pona ko éduquer masse pona ko conscientiser ko interpeller population na biso o nyonso amona kaki azana besoin ya ko sala théâtre en tout cas toza wana pona ko lakisa na oyo asala na nute na oyo asi asala on est là pona ko sala musala elongo pour la plupart ya bato ko yoka théâtre na bino ya biso ya Congo ezalaka bandako mabe ezalaka kabana mike mais mama yo zoloba oza mukolo mais papa yo mutoza corriger oza mukolo yaka to sala théâtre bakoboya yo ba totalaka ba pays étrangers ce sont des papas pourquoi basala ka musala po bayebi eza musala comme musala nyonso ngana sala keloko mususu ta Laurent Fabrice na sala ka maboke mais je te dis oh bango babenga ka maboke mais biso to benga ngo théâtre mais oza komona ke toza kozwa quand même lipa kaka lolenge moko na bandeko bakenda kofana na ba bureau donc batika ko minimiser musala na biso boya toza na Inzia A28 na Matonge Inzia A28 na Matonge na commune ya Kalamu donc soki oza na place des artistes na Victoire esika batia maboko otuni avenue Inzia numéro A28 na Matonge tozala kawana chaque mardi à partir à 9h juste ti 14h30 toza wana topanzani ba contact na biso ezali o ba commune na se wana benga yango zwa yango benga okozwa biso sans problème donc toza wana donc chaque mardi na vendredi bandeko baya bakozala desite à partir à 9h ti 14h30 et pas na biso
éducation kande tozo senga bakuluna te bavoyu te kindumba te po musana biso ezala place ya mobulu te désordre te en tout cas ekozala bakozala décider mais na ote komona wana ba réseaux sociaux na obabenga pasteur Lité ya Kanda ezali ni collaboration featuring ou benini ouais aussi on Sekai makasi ozo interpréter na Swahili Bukavu aussi lobi yango pasteur Lité ya Kanda en tout cas mon ami pe président Lité ya Kanda intervenant qui pe na film oyo a joué qui pe pasteur d'ailleurs alinga ki apapolanga mabe bien que na longwaki aluki lichette monanité na sauté déjà mir na longwe na ngai en tout cas pasteur Lité ya Kanda merci à ton félicitations pe à ton na boulozo sala comme vous êtes toujours likolo sala boulot na yo muto abangisa yo te il faut to éduquer bango na makasi soki tozokanisa mboka oyo ekotongama na anarchie ekosimba te. Merci beaucoup alors Tokomina Souka le président mal à l'aise Lilobano Souka par rapport à tout Batali les gablots bibliques par rapport à groupe parcours 5/5 et puis par rapport à pièce ozoyo lobby déjà Kabola Bitumba loba liloba moko et puis Torosuki ça dabambote na batutu basutenaka yo na groupe na yo parcours 5/5. En tout cas liloba Souka kaka merci na ba ebanso oyo bazwaka ta na bango pona kotala biso groupe théâtral et parcours 5/5 en tout cas merci Nabino pe ba encouragement Nabino Mama Kapache en tout cas félicitations na merci à trop pour na ba accompagnement à chaîne na yo à travers biso en tout cas Cordo Jefté na top mon vu en tout cas ba chef na biso nyonso Tarquin bino nyonso ba merci beaucoup na misalo bozo sala pour na biso Cordo Trésor chef Trésor en tout cas merci beaucoup Papilo qui se perd des orphelins. Mon ami soldat toujours Wazanga Gate, hein? Gérard Raphaël Mungu, il y a Société Groupe Estella, partenaire numéro 1. Hein? Donc voilà Gérard Raphaël Mungu, Zalaka Kaka, Makamba Boende Tozoluka, Batu Boende Tozoluka. Hein? Tozoluka Batu Boy Jean-Jacques Lumumba, en tout cas Kulutu Jean-Jacques Lumumba, Mwana, ya kati ya famille digne, ya mboka na biso. Toto Sakamingi Jean-Jacques Lumumba en tout cas merci à beaucoup Kishamunda Elias mon père Kishamunda Elias en tout cas Bisozi Mukobia merci beaucoup et Sikanyo Sobozwami Mungu awabariki Polo Lumpumpu Mapeka etonda Polo Lumpumpu John Sandenga Mama Feza Lumande merci beaucoup na ba prière na ba accompagnement na yo zo accompagner mwana na yo na ba enyoso bazo soutenir biso Maamagi mwana ya poto ya tongo Maamagi manena mwana poto ya solo maître Tony Mwaba les meneurs en toge hein les meneurs en toge assurance à gratuité balobi gratuité so qui est en sécurité ezali grâce à maître Tony Mwaba en tout cas merci beaucoup honorable député Zakari Bababa Swechi Kumwambila Mukongwa Nzoko Bouliste Mikiliste merci beaucoup apôtre Dani Kalambai Ilunga en tout cas apôtre Zala toujours na biso pio biso musana biso ala rako tumba père tozolo bela bino ya vrai te tozolo bela bao ya faux bazako copier ba copie na bino en tout cas nzambe apambola yo côté ozwami Makombe le grand prêtre Papi Makombe le manager ambulant na kati ya Paris. Hein? En tout cas, merci beaucoup. Bon encouragement na bino ezo sala biso plaisir à trop. Rappelez le numéro. Plus 243 89 55 11 813 plus 243 89 55 11 813 yangwana ekomami na sewana boya bokozala desite na bayenyo so bazo. E bana mukoni ni kabola vite. Non, film na biso asika donc évaluation zo le ka semaine tozo kota. Film asika zo banda semaine wana. Batu bazelango to bandi déjà ba tournage dango depuis le lobo toti tournage. Tozo préparer déjà malembe. Je crois que bakozala desite. Très bien. Merci beaucoup mesdames et messieurs. Tokomina Souka, il y a évaluation, il y a groupe parcours 5/5 pour un film ou bien pièce pour Sala. Il y a les gabots bibliques. J'espère que vous avez aimé. Les faux pasteurs, les faux prophètes, les faux évangélistes, beau changer. Sinon, quand un zambe koya likona bino, pe bactère à théâtre, barolembate ko sala ba pièce pour na décourager bino nenge boza kolanda biso.
merci na Alain o filma ki biso, merci na bandeko tout oyo bazara pembeni ya parcours 5 sur 5. Oui, on go back ça. Non non ya ko bakiseza kaka bana nyonso ya parcours 5 sur 5. En tout cas, merci na bino na ba appui na bino na ba présence na esengo boza nango poto sala musala kitoko. Esika nyonso bozwami courage tozala toujours pona kosala sou bilengi à part bilengi aussi topesaki. Lauriane Lianza biloko méditation China Rambo bandeko nyonso na bosani en tout cas nzambe apambola bino bozala toujours na biso lor kazeze bino nyonso bozala ba Esther Matondo nzambe akozanga kopambola bino te na bona bosani boya tozala toujours elongo ba encouragement ba merci beaucoup. Je rappelle que tozala ki awa na maison d'habillement Jefat boutique avec madame Gisèle Fataki Bolandi parce qu'il est l'une des partenaires du groupe Parcours 5 sur 5. Merci à Alain, merci na bandeko tout bazaranzinga zinga. Merci beaucoup à vous mesdames et messieurs binombo Bolandi biso bobenga président mal à l'aise Elias na numéro yo eza en bas de l'écran ndenge naza relaxa bino boy bandeko tout balandi biso à travers le monde nzambe azana biso et que vive le théâtre. Merci beaucoup.